mosusu balobaki ke non eza ba chiffre ya ba magie mais to mona ki lisusu bato mosusu pe bayaki nango kaka ka ba chiffre ya ba magie wana bandeko mosusu pe bayaki kana ba chiffre ya ba magie wana mais ce que to yeli suna calcul to calculer nini jeune leader a tché biso une équation ce que bongisa le 26 le 28 parce que le 29 on ne peut pas faire live. On va faire live après sortie en Zembo. C'est là où on va choisir. Soit tu reçois la live na YouTube, soit tu reçois la live na TikTok. Pour repousser Moutou. Ok, kota là, après on peut s'en vie na yo. Ce que tu oses la calcul, tu as sur le marché, tu dominer sur le marché. Parce que si Yemoko Achille, les grands réalisateurs d'Afrique, Aza, bon imaginez ba clip aux andeni. Bozo aka mama yenge salimi na journée moko. Bota la mama yenga ndengeza. Ce que bon imaginez ce que Achille, les grands réalisateurs d'Afrique centrale a réalisé sikoyo. Epe na biso. Acheli biso ango place wana. Ce que biso ne toza na devoir à calculer na kati kuneza nini. Mais toza pembeni ya kolia. Préparez-vous. Parce que ça sera chaud. Ça va chauffer. Moi, mboka inosubia zali mutoyo abundi sami pe makasi abundi sami makasi na bomwana nyonso azali na nu jeune soka zalaki konzote soka zalaki makasi te alingaki akweya botu nanga pourquoi mwana mboka inosubia alingaki akweya parce que azali na nu elenge azali na makasi akoki koloba non na osipote makambo te non na okoka yango te non na okoka pression te. Mwana mboka inosubia koti na monde ya musique na 13 ans. Na 13 ans wana ba mikolo bakanisa ki keza facile ba manipuler ye. Ba mikolo bakanisa ki keza facile ba komisa ye. Petit abitinda. Ba mikolo bakanisa ki keza facile ba komisa ye ke no. Biso to sala rep ke sombela biso mai, ke sombela biso kwanga, sombela biso kamundele, yela biso to partager. Ba ye ba kite ke no. Mwana yaki na idéologie na ye. Tigre qui n'a idéologie. Préparez-vous comment nous pouvons accueillir cet enfant, deuxième enfant des jeunes leaders. Comment nous pouvons accueillir cet enfant-là? Parce que premier enfant a passé un succès incroyable. Premier enfant a quoi ici n'est pas possible. Premier enfant a passé un trophée, pas trophée fabriqué, véritable trophée. Et Pessami par l'Américain et si un véritable trophée Zalak. Na carrière et non suivez ça na combien de trophées. Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, bonjour les gens qui aiment Jika, la mère des nations. Je vous aime, je vous adore. Partout là où vous êtes, je vous dis bonjour, bonsoir. Par rapport à Air Bokolanda, bienvenue à l'émission Nabiso. Tout le belagnon sotoko bomba et le côté. Basango naba emindule amboka Nabiso. Basango naba musicien amboka Nabiso. Basango naba baza ko sala honneur ya mindule amboka Nabiso. N'est-ce pas Nabiso tout le belagnon son appelle simbote na le grand mopao. N'est-ce pas tout le belagnon son appelle simbote na yemoko le molodo le number one. Tigre innocent Balume hein? En direct d'Accra donc kuna na mboka babenga ngonini Ghana donc na pesi mbote parce que ça na milulu minene azali ko clôturer Jeux d'Afrique na niveau ya Ghana lisolo na yende to kobeta lelo actualité na yende to kobeta lelo na pesi mbote na bagolo tout ya monde entier parce que bazali ba ananga zembo hein? Bazali ba alanga zembo bango bazali ko préparer Adidas Arena le 20 ou le 21 na katia Mikilia Poto donc baza concentré Mikolo mutazoti ke la muningata arzati. Merci beaucoup na pesa actualité na ba OP ba yoki ndenge na tangite Fabregas le maestro auchu kobimisa nzembo na ye le maestro bravo nzembo wana na yoki yango na 8 ans ya koyoka yango vraiment félicitations
donc tu étais oza penza merci ozongi sibiso à l'époque tango penza obimaka sika bravo le maestro watape abimisi pe yaye donc nyonso neza actualité ya ba musicien ya mboka na biso soki ba actualité zali to kobanda ko pesa bino ba actualité ya ba musicien na bino ya mboka na bino po bo ndolo bateke no jika ozaka ka jika te tozaka église au milieu du village mais tozaka côté oyo ba meilleur baza et côté oyo ya bato ba bundisa makasi lelo tozolo bela tigre o na kombo benga na kombo ya Inosbi hein Molodoy o nazo pesa bureau mobimba ya Afro Congo mbote ba griftu ya monde entier nazo pesa bango mbote vraiment bobongama parce que EP zoya EP ezali koya ezana nzela lelo tozali le 21 lelo tozali le 21 mars donc na 29 jours totikali na 8 jours poto kutana na EP na nzela na biso to savourer yango déjà na sina yoki moisson ya EP na yoki déjà moisson ya EP ezali opesi mbwa boyi donc EP ekoya lisusu kokangama solo soko za makasi te lokola baninga na biso ya empire du mal balobaka jika oloba te empire du mal ezali mutu nyonso oyo azali kolukela baninga mabe mutu nyonso azali kokanisela baninga mabe mutu nyonso azali kokanisela keno aétouffe baninga po ya avancer yango empire du mal donc na kati empire du mal nga jika na chaka makanisi na mutu te soki yo tio makanisi na mutu je m'en fous alors batu ya empire du mal bamekaki kobunda ndenge na lobaki lobi na live bato bazaki na live nanga bamekaki koyoka kote na bandaki kolobela muke po na mwana mboka Inosbi azali muto oyo abundisami pe makasi abundisami makasi na bomwana nyonso azali nanu jeune soki azalaki konzo te soki azalaki makasi te alingaki akweya botunanga pourquoi mwana mboka Inosbi alingaki akweya parce que azali nanu elenge azali nanu na makasi akoki koloba non na osipote makambo te non na okoka yango te non na okoka pression te mwana mboka Inosbi akoti na monde ya musique na 13 ans na 13 ans wana bamikolo bakanisaki keza facile bamanipule ye bamikolo bakanisaki keza facile bakomisa ye peti ya bitinda bamikolo bakanisaki keza facile bakomisa ye keno biso tokosala rep ke esombela biso mai ke esombela biso kwanga sombela biso kamundele yela biso to partager bayebaki te keno mwana yaki na idéologie na ye tigre yaki na idéologie na ye yango nabengaka ye enfant béni de la RDC bedo taifa mutapesa yango nabengaka ye enfant béni de la RDC il est le meilleur ya génération na ye abundisami mingi toza wana internet tomoni combien de makita combien de réalité ba créer na kombo ya Jean Leader mais simbité yango ba yebisaka bino ke fo bozana motema libende na mondo oyo et puis boye ba objectif na bino boya kosala nini Innocent ayebaki objectif ayaki osala na monde ya showbiz ayebaki objectif akotelaki monde ya showbiz malgré akotelaki yango mwana moke malgré na 13 ans atikaki betidi na ete akontinuaki kotanga succès pe simba ye nzoto ezoboya kotika nzoto te succès lata ye nzoto ti lelo akoma na niveau international ebele basepozaka question comment Inosbi akoma na niveau international ti lelo bakomprena bango te aleka bango ka siu aleka bango mpenza ka wa bocomprendre te ndenge Innocent aglissa bango na maboko amata likolo pongo mata pumbwa kende likolo do amata bango likolo muta comprena zate jusqu'à ce qu'akoma au-delà lelo eza pasi bobeta kombo ya baloko ndenge bolobaka kombo Inosbi se retrouver parce que na bane na basondage bomonaka Jean Leader azalaka toujours na basondage le grand mon père azalaka toujours na basondage
ba musicien na biso pe o basala misala kitoko bazaka toujours na ba sondage. Ça veut dire que non, Jean Leader a nyonga motema na lobi te na oyoka te. Et puis bola muna ezalaki azalaki bien entouré, aza bien entouré, a continuer à kozala bien entouré. Yango bomona ki premier album epesa ki kasi lelo o ezoya eza album te, eza mini. Yango to bengango EP na komba kalikil ezoya le 29 mars. Préparez-vous comment nous pouvons accueillir cet enfant, deuxième enfant de Jean Leader. Comment nous pouvons accueillir cet enfant-là? Parce que premier enfant a payé un succès incroyable. Premier enfant a quoi ici baïnina y est pas possible. Premier enfant a payé un trophée, pas trophée fabriqué, véritable trophée. Et pesami par l'américain et si un véritable trophée izalak. Na carrière et non suivi ça na combien de trophées? Mortel 06 et petit yeba featuring net année 2023 si je ne me trompe pas. Ce que ça moukeza ba 13 ba 14 featuring na bana mboka. Je me souviens Jean Leader a sali featuring na mwana mboka. Tala ezana musicien abotama kine musicien ayebi ne koyemba na yebanite siko musicien wana eko tout tolo na Jean Leader. Abi Jean Leader na lukito na lingi to sala na yo featuring. Ba sali pe featuring na Jean Leader apesi pe makambo. Mais zana ba musicien belé ba mi benga ba grand. A cause waka musicien congolais na mboka na biso lelo. Ata oya yebani a produire. Je vous jure au nom de notre Dieu epesi makamboute. Epesi makamboute. Prévenez ba musicien belé. Bazala na ba petit bitinde ba musicien et pesa bango makamte. Mais toza témoin na ba featuring au Jean Leader asala ki na 2023. Apesi makamuna baninga na ye. O bazala ki incognito par rapport na monde de musique. Ba yebani bazala ki même pas na ba bonnet belé grâce à Jean Leader ba komi na ba bonnet belé. Ba yebani ba nzembo na bango zo beta ba 11 millions ba 7 millions ba 5 millions. Maman na bango rebo na bango sali featuring na ndenge zolo babo nzembo wana na ebite soki za na 15 millions. Donc on sentir que non na kati na ya na makambu a communiquer pe makambu. Ce qui vraiment za na makambu na kati na yo o communiquer bonheur wana na bato baza entourage na yo. O communiquer bonheur wana na bato bakoya kwa s'approcher na yo pour bo s'associer na monde de la musique. Ba featuring ba nyonso wana nazotanga eza grâce ya Mortel 06. Et pesi biso ba makambu, et pesi biso ba trophée, et pesi Jean Leader ba contrat ya ndenge na ndenge. Tokutani mbunzu na mbunzu. Voisin muzuri bonsoir, voisin muzuri bonjour. Face na kuna. Tcha. Et pesi makambu somo. Alors, il faut se préparer. Est-ce que nous pouvons rester? Kimia boye to le belangote. Épée, ezoya, calcul. On va calculer quoi? Après, si vous indicité quoi? To calculer nin. Ba vie difficile à RDC. To calculer nin. Ba date na biso basi. To calculer nini. Ma provision to tchara nanda kuketo to sala moi ma calcul pour essayer na 30 jours to calcul j'ai leader à côté si son équation mususu baloba ki no eza ba chiffre la ba magie mais to mona ki lisusu bato mususu pe ba yaki nango kaka ka ba chiffre la ba magie wana bandeko mususu pe ba yaki kana ba chiffre la ba magie wana mais ce que to el suna calcul to calculer nini j'ai leader à chebi son équation ce que bongi ça le 26, le 28. Parce que le 29, on ne peut pas faire live. On va faire live après sortie en Zembo. C'est là où on va choisir. Soit tu reçois la live na YouTube, soit tu reçois la live na TikTok. Pour na repousser moutou. Ok, kotala, après on peut s'en vinayo. Otali clip, otali Zembo,
oyoki banzembo wana nyonso oye kopesa ngango. Mais le 26 toza na live sur calcul. Ah oui hein. À part ba live na biso ya ba kofifi na ba kofifil. Le 26 toi na live na ba griffe na ba tigresse tout le monde entier. Le 28 toi na live pour na préparer arriver à calcul. Ngasko e bang sanga. Omoni mikolo yo makamnyo se koma nango ya ba calcul. To tambola mitu eza normalité ba problème ba niveau ba problème eza niveau nyoso likolo. Omoni na bande émission na pesa na boki ata mabanga te. Na même caméraman na pesa était calcul. Bon comprendre makambo. Même caméraman na pesa libanga te calcul. Ce que j'ai leader à côté de na maman équation. Alors le 26 to rolingana nous ce qui bisona bino ba griffe toza ba intellectuel. To megano go développer calcul wana beteli biso zandenge nini. Eza calcul ya bato basali visa na mariage babalanité et na ki fiançailles babalanité. Eza calcul ya bato bazo somba zungwa ma famille mopanga sucre vin rouge tout calcul wana c'est pas compliqué. Na yoki moi son moko boy mais moi na partager son wana na bino ezate. Il faut son wana ezala officiellement annoncé. Pour te partager en gros. Alors les griffes, cette fois-ci, vous avez les devoirs. Vous avez les devoirs comme l'habitude. Parce que côté wana na kol loba jamais. Vous avez les devoirs. On a déjà arraché tout na maboko. Il y a un empire du mal. Babotoli tout. Na minute yo tokota sur le marché. Les grands mots posent sur le marché. Maman yenga peut-être tina poko 2 millions. Ce que tu oses la calcul. Tokota sur le marché, tu dominer sur le marché. Parce que si Yemoko Achille, les grands réalisateurs d'Afrique, Aza, bon imaginez ba clip aux andeni. Bon zoaka mama yenge salimi na journée moko. Bon tala mama yenga ndengeza. Ce que bon imaginez ce que Achille, les grands réalisateurs d'Afrique centrale, a réalisé sikoyo. Epe na biso. Acheli biso ango place one. Ce que biso ne toza na devoir à calculer na kati kuneza nini. Mais toza pembeni ya kolia. Préparez-vous. Parce que ça sera chaud. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Préparez-vous, je vous dis. Ça va chauffer. Incroyable, mais vrai, ça va chauffer. Il faut vous préparer. Parce que ça sera... Donc, ce qu'on dit que non, dis-nous, préparez-vous, des griffes. Ce n'est pas le temps de laisser les autres places. Bo sala randenge. Bako fifina bako fifil bazo sala ngonga kotigela baninga ta ezate mutu ayeki otika muninga azate kidi bape ezate donc calcul ezoya mutu na mutu sikoyo azala ka pressé soto somba ba tableau to tchango na ba chambre na biso to ebité soto somba ba tableau to tchango na ba plateau na biso to ebité mais on se prépare parce que calcul ezoya. Alors pour chuter, je vous annonce que nos jeunes leaders, Lelo, Asali Mobembo naye, na mboka ya Ghana. Oui, Azana maman événement. Si vous ne savez pas. Azana maman na mobange événement. Clôture ya baje d'Afrique. Na katia stade ya Ghana. Tigre. Yo bongo. Tigre yo bongo. Tigre yo bongo. Et ça somme. Alors, pour l'événement, on va revenir pour vous donner les images. Même ba extrait kaka ndenge jika salaka. Ba extrait tokoya nango, toko pesa bino yango pour na journée lelo. Toza na Tigre lisute awa na Congo, aza déjà na Ghana. Donc ba grifa Ghana so bolanda biso parce que bolanda biso tout le monde a fait ba commentaire na bino. Boyamba bien. Événement zo salima. Ya kafu kafo pe simbo ambo aboyi.
En même temps, semaine wana zoya et kozala likambo. Ça sera vendredi. Tu habites tigre dans un système au bête bilo on est na ba 10 heures na ba tongo. Est-ce que ça la tongo tu es à la poko? Mais une semaine seulement les shows arrivent. Une semaine seulement ba griffe ba komi ba komi ko yingisa ba komi ko luka luka. Une semaine seulement réveillez-vous. Une semaine seulement ça va chauffer. Une semaine seulement calcul et bêta calcul. Tu se poser la question calcul et le beli nini et zandenge nini et kozala ndenge nini olingi polémique yaka na polémique ya musique tokenango bien tokenango bien que ba polémique ya ba kaleso batu que ba polémique ya ba kilota batu que ba polémique ya ba chambre batu parce que tant okena na ba polémique ya ba chambre batu soki batu balobi ba kota na ba chambre na bino et kozala scandale et kozala catastrophique yango so bolingi musique na biso avancé bon mais la biso polémique royale parce que tokoki ko inviter yango te na musique eza na bato bayoka na bato bayoka na te o alobi o aleki muninga te alors c'est ça alors bino bato bozana na système ba polémique bon na système ko écraser baninga po bino bo avancer bo lamuka parce que système wana e bambi bino système wana ko isi bino système wana e sali bino mabe bo créer des bombes pour ba détruire jeune leader mais ba bombe wana ole comme bombe et comme tomate en bouma et comme tomate en bouma na ucho pe cet exemple na lobby jeune leader a sali featuring na jeune musicien parce que jeune leader a un musicien international a sali featuring na jeune musicien congolais o ayeba ni na noté mais a sali que musicien wana ayeba na niveau international même ba makoso même banani baba te pelé ba sali là qui sont ya musicien wana pour na featuring na ye tout le monde maboko likolo nani abina ki yangote même côté wana libanda ma peke Paulette mais na kati ndako oza mungala to muluba nani abina ki yangote oza mungala te muluba toke nango mutu abina ki yango na sepela tan na sala musala nanga na plaisir et sala nga bien prochainement to yela maestro na biloko na sika yeli nango tokozwa ba news ya kitoko toko rassembler ba news sur maestro tokoya ko pesa actualité sur maestro merci beaucoup ba griffe bo se préparer les 26 tozala na live monene n'oubliez pas parce que toujours se préparer à part émission ou émission mususu zoya na pesina numbote na molobeli ya san na pesi mbote bisiko zali na pesi mbote na balobeli tout na pesi bino bambote na ebite soki samedi tokozana molobeli ya san ba news pe ba information makasable toujours sur EP parce que mikolo yo makambo ko banda ko baluka kaka si EP to beta masolo ya biloko tozana ngo sur le marché que to créer ka ba polémique to créer ka ba makambo yo zo exister te ezo pesa biso makambo te zo ngisa biso sima eza très important to le cas merci beaucoup Fabrice Mande merci beaucoup FT merci na ba griffe tout Minance Mundabi mon frère chéri merci beaucoup na ba griffe tout o ba partager émission bako aimer bako liker exaucer batala merci beaucoup j'ai oublié qui je vous aime tous vous savez que non Dada Wataïfwa c'est la mère des nations c'est la grande sœur de tout le monde c'est la petite sœur de tout le monde c'est Tata Mwasi de tout le monde chez Jika il n'y a pas Ubagouzi tout le monde est le bienvenu c'est Jika je vous aime je vous adore calcul sur le marché on se prépare bientôt. À ne pas oublier, Mama Yenga, Théa Yenga, Tika Yenga. Allez visionner aussi. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.